lokumu mpe masanzoli na nzambe na biso pona ezali kaka te tozali koyemba kaka koyemba oyo ya malamu kasi tozali kokangwa na motema makambo oyo bato oyo balobi na kati na loyembo oyo lokola ezali na motuya lilobo ezali kotondisa mitema na biso pona ete na ntango nyonso tozali koleka kozala na posa kouta epai na ye. Yesu Kristo abongwani te azolonge moko lobi lelo mpe libela na libela ye abongwanaka te ye azali mpe akobika seko na seko. Biso toyebi ete bakonzi bakoki koya bana bakonzi bakoki koya mpe bakoleka kasi eloko moko ezali kotikala libela na libela ezali kaka nzambe na biso. Lolenge moko oyo ye abongwanaka te libela na libela mpe ye abongolaka liloba na ye te oyo ye atatolaki wuta ebandeli mpe biso ozali bato na esengo. Bato bakoki kobongola makanisi na bango to maloba na bango kasi nzambe azali kobongola liloba na ye te mpe ata makanisi na ye ebongolaka te mpo ye ayebi nyonso ebouta ebandeli nyonso ekoki kokoma mpe oyo ekomela biso na ntango na biso. Yango nzambe apesi biso ngolu tokoka koyeba makambo oyo liboso ya kongumbamela ye mpe tokoka konetola ye nani kotanga mwa likomi moko na Esaïe 51 kouta na verset 4 oyo maloba oyo ya bule nzambe nde atatoli yango. Moto na nzambe oyo alingai kaka koloba oyo nzambe apesaki ye aloba mpona ete ye azalaki moto oyo azalaki na nzambe azwaki na mosala na ye mpe azalaki koloba kaka nzambe azali koloba na ye. Esaïe 51 na verset 4 yawe alobi bino bato na ngai boyoka ngai malamu yo ekolo na ngai tia matoi na bino ngai moto nazali kopesa mibeko yango ezali ekozala mwinda ya bikolo ngai moto na kolongola ngai moto na kobikisa bino etikali moke na ya na kotambwisa bikolo na nguya na ngai. Botala kuna na likolo botala pe na se likolo ekolimwa lokola milinga pe mabele ekopasuka pasuka lokola elamba bongo bato oyo bafandaka kuna bakokufa lokola banzinzi kasi ngai nakobikisa bino libela bosembo na ngai ekozala na suka te. Bino bato boyebi ndenge ngai nakokokisa bilaka oyo napesa bino bino bato botosaka mibeko na ngai boyoka ngai ata bato banyokolaka bino ata bafingaka bino bobanga te pamba te bango bakobeba lokola elamba oyo bampese elei kasi bosembo na ngai ekotikala libela nakobikisa bino mpona seko na seko. Biso tokoki koloba kaka amen na liloba na nzambe. Ngai nandimi ete bandeko balingami bandeko na ngai oyo nyonso bozali na esika oyo biso toni kaka koyoka te oyo nzambe alobi na biso kasi na ntango oyo bato baza na posa baloba maloba na ndenge na bango kasi nzambe asi abongisa makambo nyonso mpe asi aloba na libota na ye na Esaïe 51 verset 4 boyoka ngai mpe bopesa nga matoi na bino lisanga ya libota na ngai. Bandeko balingami biso toyebi ete na ntango oyo na ntango wana ezalaki lokola ntango na biso kasi nzambe ye azalaki kobatela libota na ye ye asololaki na bango ye apesaki bango banzela na ye
toki koloba te ezali lolenge moko ndenge biso zali kobika sasa yipi Nzambe ye moko azali kokamba ba oyo ye pe azali kobatela bango. Nzambe azali kobatela bango ntango mosusu bazokokaki kotiola bango bakokaki kobwakisa bango kasi Nzambe alobaki na bango na Isaïe 51:7 bobanga te kofingama bato baza kofinga bino kotiola bino bobanga te toyebi libota na Nzambe bazalaka toujours mwa moke kasi bango bazali kobika tina suka. Nzambe alobi te bobanga te oyo ndenge bato bazali kotiola bino to kofinga bino pe mpo na biso liloba mpe ezali kokokisama. Biso mpe tokoki kobanga bango te mpo nete ezali kaka Nzambe azali Nzambe ye abatelaki ba oyo na kala banda tongo mpe pokwa mpe biso tokoki koloba ete kuna na ntango na ebandeli ye asalaki yango mpe na kondima na sika ye akosala mpe lolenge moko. So tofungoli Yohani Jean évangile ya Jean chapitre 14 na verset ya liboso Nzambe azoloba ete mitema na bino ebukisama te bozala elikya na Nzambe na bino mpe na ngai oyo ezali elaka moko ya motuya oyo ezali consolation moko ya munene ya kondima na kala ye akengelaki ba oya ye pe azali kobatela ba oya ye na kondima na sika. Elobami na mkanda ya Yohani Jean chapitre 14 na verset 27 Jean 14 nga natikeli bino kimia pe napesi bino kimia na ngai napesi bino yango te lokola mokili azali kopesa bino kabotika ete mitema na bino eningana kati oyo ezali malamu mingi yango nde elobami na katikati na kondima na sika oyo bandingami ye nkolo atikeli biso kimia na ye pe atia yango kati na mitema na biso pe biso ezongi toesengi tozongisela ye matondi pe tokoka ba oyo batondi na esengo pe bango bazali kotalela liloba bobanga eloko moko te botia elikya na bino na Nzambe pe na ngai. Lelo tokoki kozala na elikya epai na nini lokola tokola loba yango bato bazali bana ndenge na lolenge na bango bakonzi bazali na nguya nyonso kasi tokoki kopesa elikya na biso na bango bato te ezali loko moko ya moto yaka Nzambe azali kotalela ezali liloba na ye akokisaka toujours libota na ye akokisaka toujours liloba na ye pe mpo na ngai oyo nazali koloba ngo na liboso na bino awa pe ye alobaki yango susu na koleka abaki na chapitre 15 te na verset 18 Jean 15:28 soki mokili ezali koyina bino yebe te yinaki ngai liboso wana ya solo wana bayinaki eyo tokoloba ete ya solo koleka bato nyonso kasi na nyonso wana ye akokisaki oyo Nzambe asengaki asala biso pe tokongi na biso tokokisa oyo Nzambe asengi biso tosala. Amen. Tikete Nzambe apesa biso ngolu na ye pe kimia na ye pe esengo na ye pe molimo na ye ekoka kosala katikati na biso pe na ntango oyo akoba kosolola na biso na nzela ya liloba ne na bule. Ngai naloba lisusu ntango mosusu biso zali komona makambo ebele zali komela biso na mokili kasi libota na Nzambe bango ibongitali esengi te batalela kaka Nzambe na bango pe bazala na esengo mpo neti bango bazali na kobombama epai ya nkolo na bango
kolo moko ndeko Branham alobaki ete abete mikolo mosusu tokokabwana biso nyonso moko na moko tokokendi. Kasi alobiaki ete bokangama na liloba na Nzambe. Wana nde ezali eloko na biso kaka moko tokoki kokangama na yango mutako botola biso te. Oyo alobi yango ezali iyo pe kobika libela na libela. Yango tutakinga makasi na motema. Pe biso tokoki kozwa liloba oyo ya Isaïe 51:4 na mitema na biso. Libota na ngai botia matoi na bino epa na ngai. Bato bazali kotia matoi na bango na bato ndenge na makambo ya ndenge na ndenge kasi bazali koyoka te o Nzambe azali koloba na se oyo. Yango ezali lolenge wana uta mokili ebandi kasi biso zali kopesa matondi pe konetola kombo na ye mpona pesi biso matoi ya koyoka ye pe na meme na ntango na biso oyo tobondela etapesa biso ngolu ya koluyoka pe ya koloba kaka liloba na ye. Toyewa mpona apambola biso lisusu nga na ndimi ya solo ete bino tu bosangani na esika oyo na ntina na yango pe toyebi ete kati na biso toyali na nzala epike Nzambe nde mutu akolongola biso nzala oyo pe biso tonde te ye azali na makoki ya kosilisa nzala na biso tika ete lokumu ezonga na kombo na ye. Totelema pe tobondela Nzambe moyenge beni tozongisi matondi kouta na mitema na biso mobimba mpona ngolu oyo tango na ngolu mpona batango oyo pesi biso ya ngolu tozongisi matondi epa na yo Nzambe na nguya nyonso mpona ete nkolo pesi biso ngolu tozala liboso na yo lokola libota na yo bandeko mibali pe basi pe na bandeko nyonso bawuti mosika baye na poso oyo tika ete yosolola na bango yosolola na biso ezali na motuya o nkolo biso za na posa kaka ya liloba na yo toza na posa ete yo moko omifungola katikati na biso kolo sala lokola yo osala yango kolo biso zali awa mpona ete tozongisa loka matondi mpona ete yo mponaki biso nkolo pe tondimi tosi oloba mpona biso pe kokoba kolobela biso biso tolingi ke tokoba ti tokomona makambo tozali koyoka pambola ndeko na biso akomema liloba na bitango na lelo oyo pambola biso mpona tokoka koyoka nkolo na ntango ya pasi oyo nkolo osunga biso tozali komona ndenge nini makambo mabe ezali kokweya na kati na mokili oyo totali mpe libotano kuna na Israeli ndenge nini yo bimisi bango pe yo posali lolenge wana mpona lingomba na yo bimisi bango na mangomba nyonso na mabota nyonso kolo tika tokokisa liloba lokola yo olakaki yango tozongiseli yo matondi kolo zala na biso sasa ipe pambola biso zali vraiment na posa na yo oyo ezali losambo ezali kouta kati na mitema na biso na kombo na Yesu amen amen. Tokoki kofanda lokumu mpe basanzo elizonga na nkolo mpona ngolu monene apesi biso tokoka kozala na ekoma na esika oyo loyembo ya suka yango eyembamaki mpe nga nakanisaki ezali kaka te uta mikolo ezali koumwela banzembo mpe yango ezali kobongwana yango mpe likanisi moko eyelaki ngai kasi oyo etali Nzambe ya bongwani te nyonso etikali kaka ndenge ezalaki na ebandeli. Ezala bandeko na biso na Jerusalem to na Efese to na Korinthe bango bazali koyoka kaka liloba moko liloba wana bango bayokaki yango biso mpe toali koyoka lelo oyo kaka koyoka oyo ewuti epai na Nzambe. Makambo eza koya na ndenge na mokonzi na Nzambe bongi na biso tobwakisa yango
Boyebete biso tozwi mokumba kowute epai na Nzambe ya kozwa liloba na ye na lolenge moko vraiment ya ekeseni na mwindo we na nkolo. Biso zali na isengo koyebete toya na boyokani moko ya malamu na Nzambe na liloba na ye. Ezali eloko bazali kotinda biso oyo ezali kotindamela biso na makasi te kasi ezali eloko ezali kowuta na kati na biso. Koyoka na moko ezali kowuta vraiment na kati na mitema na biso. Pe Molimo Mosantu nde moto azali kosala yango. Baye nyonso oyo babotami na nzela ya momboto na liloba pe na nzela ya Molimo, bango bazali na koyoka na wana. Koyoka na wana na liloba na Molimo. Koyoka na wana ewuti epai na Nzambe yango nde ezali kati na biso. Sasa epi bino boyebi ete tozali kosala mabiki na nkolo na biso. Pe biso tokolinga ete yango ezala na bomeseni. Wana biso zalaki na mwa masangani kuna na Paris, na Milan, na Salzburg pene kuna na Zurich, pa isika nyonso. Nzambe azalaki kosala na ndenge lolenge moko ya makasi. Pe tozongisi matoni na Nzambe pona ete etango na ngolu yango esuki nanu te. Ngai nazali kokamwa ntango bato bazali koloba ete ntango na ngolu esi eleki. Soki tokoki koloba ete ndenge bango baza kokanisa eke réellement ntango ya ngolu eleki. Wana biso tongai tobanda koganga na bangomba etombe ekwela biso. Bato bazali koyeba te makambo nini bango bazali koloba. Pe bazali kozwa ata ntango moko te ya kokanisa na ntina liloba na Nzambe. Liboso tokoka kokota na katikati na liloba. Tokota mana matin na biso tokosala mwa étude moko ya Biblia pona ete nzoto ezali malamu te. Eza na makambo oyo Nzambe azali kosenga te esalama na liloba na ye. Kasi ngai nazali komona pasi ntango nazali komona ete bato bazali kokende mosika na liloba na Nzambe. Pe bango bazali kolanda makanisi na bango. Ezali kosala pasi. Pe tozali komituna. Biso toteyi liloba na pole nyonso te. Pone neko nini ekoki te. Ngai nazali muto nazali komitala kaka katikati na ngai. Po na mekiyeba soki na miso na Nzambe nakoki to nakoki te. Ebongi na biso totatola biso nyonso ete solo biso toyambi liloba na Nzambe na pole na yango nyonso. Pe nkolo na batango oyo eleki ntango ye azalaki na se oyo ete bato bazalaki susu kososola liloba na ye te pe bato bazalaki kotika ye bazali kokende na bango nyonso bazalaki kotika ye. Pe mutu moko azalaki koasiste ye na mabonde na pe soki totali ntango biso tozali kobika ntango na biso ezali kaka lolenge ya ntango wana. Bato bazalaki koloba ete liseko esi ekomaki ete misu bazoloba ete mokolo na nkolo esi ekomaki makambo na ndenge na ndenge. Paul pe bantoma bango bazalaki koluka ndenge nene ya kobongisa makambo oyo. Pe biso zali kozongisela bango matondi na lolenge ete bango pe basalaki yango. Pona ete ndenge bango babongisaki makambo oyo yango lelo oyo pe biso tozali kobika. Makambo nyonso tu, mituna nyonso tu yango emonisamaki. Kasi lelo oyo soki bango basalaki ndenge wana te biso tongai kozwa maibiyano te.
na makambo biso tozali kobika lelo. Tozana nyonso mibale, tozali na mituna pe biyano katikati na loba na bango. Pe biso tobikaki libiki moko ya makasi mokolo na dimanche. Wana toalaki na kati na réunion kuna na Zurich. Nga bandeko babengaki ngai, bandeko mibali pe basi. Pe na ndako ndeko wana ezalaki na pasi makasi. Ezalaki na nzela na nzoto te, kaka na nzoto te, mais ezalaki pe problème ya molimo. Boyebete ntango pasi ezali, biso bongi tobelela nkolo pe nkolo azali koya. Kasi nga nasepelaki pe naseka mwa moke lolenge ya kobika ya ndeko ezalaki vraiment kokokana liloba na Nzambe. Pe ya kata na ye na motema na ye mobimba ete Nzambe ebongaki ya pe akoka kobikisa ete Nzambe akosala pa komonisa nguya na ye. Nyonso ezali kosalela ndenge nini biso tozali kobika liboso na Nzambe. Bokoki kobenga motei moko na ndako na yo mpona ete yo koka kotiela ye bapiège. Kasi yo oza na makambo na yo mosusu na mutu. Me okoki mpe kobenga mutu mosusu okoza koyeba ete soki ye ye azali moto na Nzambe mpe Nzambe akoya na ye elongo. Pe lobiko ekoya pe lipamboli pe ekoya. Yango nde lekaki mokolo na yenga wana kuna na mboka na Zurich. Ndeko oyo azalaki mana makolo mibale na mokili alobaki boye, ndeko na ngai Frank, biso toutaki kokila pe tozali na pasi mingi ngai na libota na ngai. Ndeko na ngai mwasi na ngai azali awa, makambo ndenge na ndenge tozali kobika bango bayebisi ngai. Kasi ngai alobi na ngai te ngai nayebaki. Kasi soki yo oyebi na ndako na biso eloko moko ekosalama, lobiko ekosalama, pe mapamboli nyonso ezali kotambola na yango. Ngai namonaki mikitisaki vraiment ntango namonaki ndeko bazali kobika. Pe ndeko alobaki ete oyo azali koyamba ngai, koyamba bino ayambi ngai, po azali koyoka bino azali koyoka ngai. Na Matthieu 10 verset 40. Na kundenge na ya kobika ezalaki vraiment na ndenge moko ya Bible. Pe ngai nazali kolobete atitude ya ndenge wana yango ekosala miracle, yango ekosimba loboko na Nzambe. Yango biso na likambo wana ndako wana tomonaki kaka lobiko ya nzoto te, me tomonaki ndenge ni Nzambe asalaki na nguya nyonso, ndenge ni bato bazalaki kongumbama, bazalaki kokwea liboso na Nzambe, pe bango bazalaki kobondela. Pe réellement Nzambe na biso azalaki na katikati na lingomba wana na ndenge na nguya ne mobimba. Makambo emonanaki biso nano tomona nano boye te uta kala. Bandeko bazalaki kolela pe babelelaki nkolo nkombo na nkolo. Pe biso tokakolobeka ete lobiko ekotelaki bango. Tozalaki mwa bato mwe ba 20 pe bandeko mosusu bamonaki biso wana, biso alaka à peu près 20 personnes. Ezalaki eloko moko ya motuya mpona makambo nyonso Nzambe asalaki na katikati na ndako wana. Oyo epesaki biso liso posa ya kobika na Nzambe elongo. Amen. Ezali susu na tika teke biso totinda makasi na nzoto, kasi de molimo na Nzambe tindika biso. Na nzela na yango kuna nde mai liziba na mai ezali kobima. Pe ndeko atatolaki alobete ndeko na ngai Frank. Ezali une semaine ngai nazalaki komona makambo ezali koyela ngai. Nazali komona nzela mibale, nzela moko ya munene liboso na nga pe nzela moko ya moke. Pe nsima ngai nasosolaki ete
lelo mokolo yango ekomi. Ezalaki nde nzambe akolakisa nga mokolo oyo ya libiko yango nazali kotonda nakozongisa masanzolo epai na nzambe mpona na ntina na yango. Esali mwamba mbula ebele ngai nazali kosangana na bandeko na Zurich mpe ngai nasimamaki na motema mpe nazali koloba te nakoyeba te ezalaki na ntina elobo bazalaki koteya ata makambo kokaki koyela ngai nakoloba ezali na ntina moko te nakotalela kaka ndenge ninga azali kobika maintenant na nzambe kasi azali kotuna moto ya moko oyo ezali ya moke. Eske bato bazali réellement kobika libiki moko na nzambe? Soki bango bazali kobika libiki na nzambe yango ifo ekokana na mateya ya liloba na nzambe. Ezali kaka te tangu soki ya moto ekomi tangu na ye betami ye akoya pamba te. Eza te yo yaka ndenge yo olingi te kasi yo okoya tangu na yo ekokoka. Biso tokoki koya na lisanga kasi koya na Kristo mpe kosala libiki na ye ezali pe yango ezali na ndenge na yango wana esengi ete ifo kuma molimo na nzambe esala kati na yo mobimba mpe biso elike na biso ezali ete tokoka kobika makambo ya boye na ntango nyonso. Biso toyambi liteya oyo ekokani te na baoyo na mokili oyo na se oyo ezali teke mpona komisepelisa te oyo ezali ya solo liboso na nzambe. Ata na liboso totelemi liboso na nzambe tokotatola yango ndenge wana. Bamisusu balingaki koya baya liboso na nzambe na lolenge na bango. Bamisusu basala libiki na nzambe koleka oyo biso tokoki kobika me nzambe asala eloko na ntango na yango. Soki nzambe apesaki elikya apesaki biso bilaka, soki nzambe apesi elaka mpe akosala ete kokokana na liloba na nzambe ye akokokisa yango mpona ete akopesa biso kokwana na Romain 8:22 nyonso ye alaki yango. Ebongi na biso tokoka kondima yango na nzela ya kondima mpe tokoka kotia elikya na biso na nkolo na ntina ete ye akoka komimonisa katikati na biso mpe kati na biso. Liloba na nzambe nyonso tu moko na moko yango ezali solo mpe nzambe azali kotalela liloba na ye na ntina ete yango ekoka kokokisama katikati na ngai kati na biso na nzela ya ngolo na ye. Ngai nazalaki kuna na mboka ya Salzbourg mpe natangaki na mokanda ya Lévitique 23 na kokokanaka na oyo ezalaki fete ya pain sans levain mpe epai nini oyo nzete oyo bafololo ebongaki ya liboso na nzambe mpe yango eningisama. O makaso yango ebongaki ete ebelekisama liboso na nzambe mpe yango eningisama mpe nsima nango babongaki ete bakoka kolia lipa. Yango ezali kolakisa ete bambumu oyo etikalaki yango moko yango ekokaki kokangama esika moko ekoka kozala na lolenge moko mpe liboke wana etikalaki pamba yango moko te yango ekokisamaki esanganaki esika moko likolo na moko wana biso tozalaki moko na banzela na ye mpona mosika kasi ntango nzambe abengi biso toye kasi molimo ezali koya katikati na biso mpe biso tokomi lisanga moko lokola vraiment nzoto biteni ya nzoto tokangami vraiment moko likolo na moko ezali lolenge wana
wana ndenge nini oyo gerbe ya liboso yango ekangamaki liboso na Nzambe. Tozali kotalwa eloko moko ete tango bato bazali kobuka bambuma tokomi na tango ya kobuka balaki obete meme oyo ezali nanu mwa banzete mike nyonso to ezali kobukama mpe nsima na yango basangisi yango moko likolo na limoko yango ekoki kozala ndenge wana mpona lingomba oyo ya solo ya Nzambe na bomoi. Biso tozali kaka te bato ebele tozali kovanda na ndenge bongo te, kasi biso toyawa mpona tokoka kozala vraiment lingomba oyo ezali na liboso na Nzambe. Oyo ya yambo ezalaki oyo nyonso tu bango babukaki te, kasi ezalaki ya yambo babukaki yango nde ezalaki oyo mbuma ya liboso Nzambe ya ponaki. Ezali lolenge wana Nzambe azali na ba oyo batu na ye oyo bazali bato oyo ya liboso, bato bakobika liseko ya liboso pe bango bakonetolama mpona kokende na kuna na fete de noces pe makambo oyo ekoki ekokoma kaka ndenge ezalaki na ebandeli. Bango bakozala na bomoko na boyokani makasi lokola Paul azali koloba na acte 17 na verset 28 mpona ete ekomami ete na kati na ye biso nde tozali kobika pe na kati na ye pe biso nyonso tu tokangami moko likolo na mosusu na nzela na ngolu na Nzambe, na nzela na ngolu na Nzambe na biso. Na ntengo lengo tokomonisa te biso tokangami na Nzambe moko likolo na likuzo pe wana boyokani moko ya malamu ezali wana pe tozali wana moko likolo na mosusu te tozali tokangami vraiment na bomoko wana nde ezalaki ndenge nini oyo ezali elimbolami ya gerbe pe yango tozali koloba ndenge wana ezalaki pe mokolo na Pentecôte. Bible bete le 50e jour ezalaki mokolo ya Pentecôte wana ndenge na koindimama na sika ezali koloba na biso mokolo ya Pentecôte bango bazalaki esika moko basanganaki bango nyonso na esika moko pe bayokaki mongongo moko ewuti na likolo lokola mopepe moko makasi pe bango nyonso batondisamaki na Molimo Mosantu. Amen. Bango bakangamaki vraiment makasi na Nzambe pe moko likolo na mosusu bazalaki moyokani moko koyokani na nzela ya Molimo na nzela na yango Yesu Kristu ye moko abondelaki na tina na yango na Jean 17:23 ngai katikati na bango pe yo kati na ngai na tina ete bakoka kozala na boyokani moko ya bule yango pe lolenge moko Nzambe akosala na suka lokola ye asalaki yango na ebandeli. Ngai nakoki kosala lolenge mosusu te soki kaka te kondimela nkolo mpona yango ezali na motuya monene mpona ngai. Ezali na ntina moko te soki ngai nakoteya liloba mpe ngai moko na kati na ngai nazali kondima yango te. Ngai nandima ete na ntango oyo na suka emoniseli oyo ya suka ekomonisama pe na ntango ya suka ya lingomba na nzela ntango liloba oyo ezali koteyama lingomba moko ekobengama pe yango ekokabolama pe Nzambe akobongisa yango pe nsima yango ekomema mpona kokutana na mobali na libala. Soki ngai nakatamaki na ngenga na kondima na motema na ngai te nakokotelema liboso na bino awa te, kasi toyebi ete Nzambe atindi sango moko na ntango na biso pe tolobaka yango na ntango nyonso. Tozali koloba yango na komikitisa nyonso lokola yango esalamaki na boye ya liboso ya Yesu Kristu. Nzambe ezalaki ebele bango nyonso balaki kotalela miso na bango na likambo na boye
kasi mbala moko sango moko eyaki mpe kobengama moko ekomaki yango epesamaki kuna na esobe mpe baoyo nyonso bazalaki babongisamaki mpona koyoka bango bayambaki liloba wana mpe bango bazwaki libatisi na nzela na Yohani Mobatisi. Yango ezali nini? Ntango na Nzambe nde ekokisamaki mpona ete maliloba na Nzambe ekoka kokokisama oyo Nzambe alobaki na monoko na profeta Ezaïe na Ezaïe 40 na verset 3 mpe Nzambe alobaki na Malachi chapitre 3 na verset 1 mokolo na lobiko yango ekomonisamaki nyonso nzela ebongisamaki Nzambe abengaki libota na ye mpe na mbala moko Nouveau Testament yango ebandaki mpe bandaki kobandela ebandeli nango ekomaki mais sasa yebi biso tokomi na suka tokomi mena na suka na lisolo oyo ya lobiko mpe tozongi susu na ntango oyo ya lisakoli yango ekeseni na batango nyonso ya mangomba yango ezali vraiment bokeseni na ntango nyonso na lingomba ezali na age moko te ya lingomba oyo ezali na lolenge oyo tozali kobika sasa ipi oyo bato bateyi na ndenge na bango biso tozali kozongisa matondi na Nzambe mpona ete makambo nyonso bango tubateyaki yango esalaki ete esalisi biso tokoka kokoma esika biso tozali lelo nyonso twana ezali kaka mabongisi ya Nzambe biso toyokaki na maloba na mateyo biso tosi tosali tokomi sasa ipi na ntango oyo mokonzi masolo nyonso to ya lobiko ekomi na suka Nzambe akomisi yango mokuse mpe Nzambe afungoli biso makambo nyonso na ntina na yango biso tozali kotalela kaka liloba oyo Nzambe apesi biso wana tokata mingenge nyonso toyebi ete Nzambe ayebi mitema na biso pe ye liloba oyo ezali koyeba to ezali kati na biso ete biso tozali kolinga liloba na ye liloba oyo tozali kolinga yango kouta na mitema na biso mobimba lola pe se ekoleka pe na bandimbola na yango nyonso kasi liloba na Nzambe yango ekotikala seko na seko lokolobi na Matthieu 24:45 toyebi ete biso zali katikati na liloba oyo lokola ngai nalobaki yango biso zali komema liloba oyo kati na biso pe liloba yango mpe ezali komema biso zali kobatela liloba pe liloba ezali kobatela biso liloba ete mpona ete yo bateli liloba na ngai ngape na kobatela yo na ntango oyo koningana koya na mokili mobimba. Apocalypse 3 na verset 10. Nzamba azali na lingomba na ye lingomba liloba. Pe liloba yango nde ezali lokola nkolo na biso azalaki liloba akomaki nsumu nosuni. Pe maloba nyonso ekomamaki na ntina na ye yango ezalaki kokokisama. Pe ezali lolenge moko mpona na biso. O nyonso esenge Nzamba asengi biso tozalaka na motema mulayi. Tokoka kozala na motema mulayi mpona tokoka kozwa bilaka nyonso Nzamba apesaki tomona yango kokokisama. Ukana Hébreux 10:36. Tango ekokoma oyo tokozala suna mituna ya kotuna te kai wana biso tokomona Nzambe ndenge nini ya kotambusa lingomba na ye moko na biso tokozala na posa balobela biso te kasi wana molimo nde komema mambe kotambusa biso mokano na Nzambe kokokisama katikati na biso na balisanga na biso. Nzambe ye moko akosala yango. Nzambe azali kobatela yango, pa azali kokengela mpona makambo esalama. Tolobi yango
tango oyo tozali ezali tango Nzambe azali kolakisa biso mpe tondima ete tango yango ekomi na suka kasi motuna ezali ete biso tososoli nyonso ete liloba réellement etie biso na nzela na ye ete Nzambe atie biso katikati na nzoto na ye toloba ete nkolo biso nkolo okoki kosala kozwa confiance na ngai mpona ekute nkolo Nzambe aza na posa ete tozala bato bazali na disposition na ye na ntina oyo ezali motuya ete ezali na ntina biso tokoka koloba makambo oyo ezali ya bokeseni te kasi biso ozali wana mpona koteya liloba liloba oyo ezalaki na ebandeli yango nde maintenant ekomi na suka lokola yango ezalaki na motuya na suka na nzela ya bato nyonso bayambaki yango mpe ezali na motuya na nguya na bato nyonso bayambi bango liloba ekokokisama ezali kaka te liloba ya papa kasi nkolo akolakisa ete baoyo bazali bandimi soki totali ndenge nini bakondima ezali na kati na mokili moko na moko aza mpe na kondima na ndenge na ye soki bakotuna yo ndimi nini akoloba na oyo ngai mpe na ndimi kasi soki olandi oyeba azali kondima nini aza kondima nani olandi na bango ntina katikati ezali pasi ntango biso ezali koloba na ntango na oyo ezali na ntina oyo ya kondima ntango tokoloba ete liloba na kondima ezali kokoka na oyo Nzambe apesi biso au sens courant du terme, aussi il était un chrétien croyant en la Bible. Yango tokoloba ete soki bato bazalaki vraiment kondimela Bible baninga baloba ete solo tozali kondimela Bible mais soki okoti na katikati na yango omoni tata koloba na bango ya pamba baotali makambo azali koloba ezali vanda kokesani na ona liloba na Nzambe yango nde ezali bokeseni oyo ezali biso na bango Nzambe asali yango na nzela na ngolo na ye na ntina ete baoyo bazali kondima katikati na Bible tokoka koyeba ete oyo ezali chrétien to mokristo ezali moto oyo apakolami bato oyo balatisami na Molimo Santo lokola baoyo bazali balatisami na Molimo Mosantu soki totali na liloba mutu moko akoloba te azali mokristo soki ye atondisami na Molimo Santu te lokola Kristo oyo ezali ya solo yango wana okoki kobenga ndenge oyo olobi kasi problème nde ezali oyo na suka oyo ezali ete mokristo elakisi moto oyo apakolami lokola Yesu Kristo ye azalaki na epakolami ya Molimo Santu lobe ete ezali lokola na Yesu Kristo oyo apakolamaki na Molimo Santu mpe ezali lolenge moko na bakretien nyonso na Acte 10:38 na suka nkolo akozala na lingomba na ye oyo etongami na liloba oyo etondisami na Molimo Santu epakolami na Molimo Santu mpe bango bakosangana na bomoko kouta na Nzambe yango nde kosalama na se oyo ezali kaka elakisi te kasi yango ezali libiki oyo nyonso to Nzambe asalaki katikati na Kristo ezalaki kaka te maloba kasi ezalaki libiki moko kobotama na ye kozwa molimo na ye na nzoto kozwa molimo na ye ya Molimo Santu kokufa na ye kosekwa na ye kokita na kuna na se komatane na lola nyonso ezali libiki
des événements et chaque expérience balibiki oyo moko na moko ezali komemela biso liloba ezali kolakisa biso ete mokolo moko oyo babikaki na ebandeli na Nzambe lokola biso mpe na ntango na suka oyo makambo wana nyonso epesameli biso kouta epai na Nzambe lokola bango banayambaki yango na ntango wana te Nzambe abongwani te tondima ete biso tozongisami vraiment na oyo ya ebandeli wana mpe ezali kolibika moko biso tozali mpe kobika mpe kuna tokotanga lisusu mwa makambo mosusu na kati na makambo na nzela na yango tozali komona liloba ezali kokokisama ngai nalobaki yango na ntango oyo ntango nyonso bato bazali kotia lilonge na bango mosika na liloba na Nzambe motema na ngai ezali ya kopasuka. Soki totangi na 1 Corinthiens 13 ete bolingo yango ezali kosepela na oyo ezali solo. 1 Corinthiens 13:6 o bolingo ya solo yango ezali kosepela na oyo ezali solo. Solo ezali te onga na lobi to oyo yo lobi kasi oyo Nzambe asi alobi. Solo ezali kaka liloba na ye mpe nkolo alobaki ete bino bokoyeba solo mpe solo ekolongisa bino na Jean 8:32. Na Isaïe 66 na verset 5 ekomami boye ete bokoka koyoka liloba na nkolo. Isaïe 66 na verset 5 bokoka koyoka liloba na nkolo. Bino oyo bozali koningana wana bozali koyoka liloba na ye bozali na bolengi na bokoyoka liloba na ye oyo ezali liloba moko vraiment ya malamu. Biso toyokaki deja na ebandeli na Isaïe 51 na verset 4 bokoka koyoka ngai libota na ngai bopesanga matoi na bino bino lisanga na ngai. Amen. Pone ete toli ekouta kaka epai na ngai mpe ngai nakotia boyengebeni na ngai mpona kolakisa libota. Awa nkolo azali koloba na libota na ye na Isaïe 51 verset 4 boyoka ngai. Boyoka ba evangeliste te ba prédicateur kasi boyoka ngai Nzambe na bino. Amen. Wana kotalelaka na iloba na Yohane na Jean abete boyi bantu na ngai Jean 10:27 mon peuple libota na ngai ezali koyoka iloba na ngai. Nzambe azali kobengela bato na ye sasa yipi. Nzambe azali kobelela bato na ye mokolo ezali koya mpe tokososola ete oyo nyonso Nzambe afungolelaki bango liloba na ye oyo bango nyonso batambusamaki na nzela Molimo Santo oyo nyonso bazwaki liloba na Nzambe mpe babwakisi yango bango bakozala so na makoki ya koya te mpona ete bango bakoleka nzela oyo esengaki te baleka. Hébreux 6 na verset 4 tokoki kosala mobulu ya ndenge na ndenge lokola tozali bato oyo na nzoto Nzambe akolimbisa biso kasi na liloba na ye mibeko ezali oyo biso tokoki koleka te. Maloba makambo yango elobi boye na Isaïe 51 libota na ngai yoka ngai bopesanga matoi na bino. Ezali kaka oyo bazali kati na lingomba na ye bango nde bazali libota na ye bango bakolanda kaka liteyi euti epai na ye mpe bakozongisele matondi yango ekokisami te na oyo moko na moko azali koteya na ndenge na ye te. Biso na ntina ya docteur boye te moto monene mayele boye te ezali na ntina moko te maloba na bango ekosala biso eloko moko te. Biso ezali kaka na nkolo moko
pe yango ezali na mutuya tina suka ebongi te biso nyonso tokoka komikitisa liboso ya na Nzambe pe oyo alingi kondima yango te etalie pe wana akokoma wana makambo eseleki lelo tokoki kotatola nkolo kasi tangu na ngole kosila o nyonso balingai kosalela yango te o bazali komona ete bango bakoki ngai nakosepela ete nazala na bobombani katikati na Yerusalemu na nkolo nkolo alobi na Isaïe 51:4 yoka ngai libota na ngai mpona ete elakisami kowuta kaka epai na ngai yango nde mosakoli alobi bango nyonso bakolakisama kaka na Nzambe bokoki kondima ngai oyo ezali ntango ya lelakisi eza ntango oyo biso tozali kobika sasa ipi na ntango oyo ya kala bato bayebaki ete Paul moko azalaki mpona kolakisa bango liloba mpe ezali lolenge moko lelo ezali kaka epai Paul akokaki koloba ete bino boyambi liloba biso toteyi bino lokola liloba na bato te kasi lokola liloba na Nzambe. Amen. Na 1 Thessaloniciens 2 na verset 13 ezalaki liloba na Nzambe oyo azalaki kotatola o ngai nazwaki epai na nkolo yango nde ngai napesi bino Nzambe azali na bato na ye oyo bazali kolinga liloba ne mpe bazali kobatela yango na 2 Timothée 4 yango ezali oyo Nzambe azali pa nini azali kokebisa biso makasi nga na kosindima ete tokoka koyoka bokoka kososola yango makasi ete tokomi na ntango na suka na 2 Timothée 4 ezali liloba oyo biso nyonso tu tosi totangi yango na mbala ngai mpe bato ebele na verset ya liboso elobi boye ngai nazali kosenga yo liboso na Nzambe pe Yesu Kristo oyo akosambisa mokolo moko bato bakufa pe basekwe pe wana nakomonisama na ye pe na bokonzi na ye tozali komona likokana na elakisami ete makambo mibale awa ezali separe moko ezali komonisama na ye ntango ye akoya kozwa baoyo ya ye baoyo nyonso bazali kolinga komonisama na ye Paul akomi nini ekomami na chapitre moko wana na 2 Timothée 4 na verset 8 wana solo botule ya nsembo epesameli ngai oyo nkolo akopesa ngai oyo azali mosambisi ya nsembo akopesa ngai na ntango wana ekozala kaka mpo na ngai te mpe mpo na baoyo nyonso baoyo nyonso balingaki komonisama na ye ezali eloko moko ezali komonisama na ye ntango ye akoya yango nde liloba ezali koya ntango nkolo akomonisama bango bakomemama na ye mpe bakokende kuna na mipepe. Amen. Mpe nsima nango ekomami lisusu ete mpe wana na bokonzi na ye mpe nsima ya feti oyo tokozala nango kuna na lola ye akokita na biso mpona kotya bokonzi na ye na se oyo tokotanga yango soki totangi Apocalypse 19 na verset 11 to na Apocalypse 11 na verset 15 mpe makomi misusu kasi oyo ezali ya motuya ezali ete na verset 2 Timothée 4 verset 2 te ya liloba lakisa yango yo lendisa tya makasi no nyonso na ntango malamu pa lakisa bango mpe kolakisa bango na bopete nyonso. Oyo ezali liloba na koba mpe kaka liloba moko Nzambe abete nazali kolomba bino nazali kosenga bino nazali kosenga yo kowuta epai na Nzambe mpe na Yesu Kristu
révélée. nyonso ezali awa nde yango emonisami Chose légère. ezali likambo ya pamba te La chose ici est révélée. Il s'agit awa ezali liloba moko ya motuya evandi awa d'où une parole aussi puissante. oyo ezali liloba moko na nguya Les autres traducteurs nayebi te soki bato mosusu batato misusu bakomaki na likambo nini me mpo na ngai ekomami na lolenge wana nazali kolomba yo liboso na elongi na nzambe mpe na yesu kristo oyo akosambisa mokolo moko bato bazali bakufi mpe bato bazali na bomoi mpe likambo ezali teya liloba insiste en toute occasion. yo lakisa yango na occasion nyonso ya malamu pa L'occasion sera favorable. Mais seul pour les auditeurs, cela serait peut-être une occasion peu favorable si on leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas prêcher des choses. awa nkolo alobi bino bokoki koteya eloko ezali kokokana na mwango na nzambe te Mais c'est quand même une révélation utile. kasi yango ezali emonisama oyo ebombisami Encore toujours. Non. mpe ekoya lisusu Firmerons jusqu'au bout. biso ezali koloba ngo te na suka Tout dit. nzambe aloba nyonso alobi nyonso oyo nyonso ebongami eloba mpe abosani eloko moko te mpe soki liloba ebongami ete teyama ngai naza kosenga bino bondima Cette fille ici, l'écriture, les saintes écritures, likomi elobi yango awa oyo ezali litatoli oyoyo yango esukisami au-delà de ça, Dieu peut toujours faire nzambe akosala oyo ye ce qui alingi concerne la prédication et les kasi restes. oyo etali likoteya liloba mpe makambo mosusu Là où la parole s'arrête, epai liloba et là esuki où elle commence, nous yosuka wana epai yango ya ebandi yobanda wana c'est simplement exigé par Dieu. yango nde nzambe azali kosenga biso ezali makambo na biso te ezali likambo na yo te Notre oyo nzambe nde alobi oyo eza decision ya nzambe aux Corinthiens nzambe alobisi na bakorinte alobi eti n'a pas Dieu. 1 Corinthiens 4, 6. 1 Corinthiens 4, 6. Simple. oyo likambo ezali moke te Aujourd'hui, sous l'enthousiasme de parler de révélation et les gens bato baza kolobaka koloba na ndenge na bango oyo emonisami oyo emonisami te bazokanisa ete bango bazali kobika oyo eteni ya liboso ya emonisami basi bayebi te ete a aussi clairement parlé. liloba na nzambe si eloba polele na ntina na yango Il n'y a guère de sujet qui a été traité aussi clairement. ezali na makambo oyo te nzambe alakisi biso na kati na makambo na biblia kokokana na oyo eza lisekwa yango nde ezali koleka biso sasa epi Et ainsi de suite. natinga ete kosekwa ya basantu yango ekokokisama na ntango na yango biso tokoloba yango lisusu te Ça aura lieu, n'est-ce pas? yango ekokokisama mpe te tokobika yango ntango emonisami ya yesu kristo yango ekokisamaki Marie ou une rumeur a ezalaki te maloba ezalaki kolobama na samari to wapi te kasi ezalaki nde oyo ezalaki liloba na nzambe et que ce yango ekokisamaki c'était un grand événement yango ezalaki likambo monene pour le retour yango ezali lolenge moko mpo na bozongi na yesu kristo mpo na lisekwa le changement komatisama na biso na lola qui vont arriver. bongola mayama ya nzoto na biso makambo wana nyonso tu ekokoma Mais là où Dieu les fera à ce moment-là, ekozala makambo oyo nzambe akokokisa yango na ntango na yango nous croyons. mpo na makombi biso tozali kondima oyo nyonso to nzambe alobi na biso Écrit plus clairement. yango ekomami vraiment na Lire 2 ou 3 passages bibliques. polele mingi ebongi na yo koka kotanga ekriture mibale to misato mpo na kokoka koyeba makambo oyo nyonso tu kasi ntango makambo ezali koloba na bandengene na bato 1 Corinthiens 15. ozwi na 1 Corinthiens 15 Détaillé. ekotisi biso lisusu Et des plus profonds. na mozindo na yango awa paul aza koloba ete Du verset 12. 1 Corinthiens 15 na verset 12 Notre prédication annonce la prédication du soki liteya na biso Comment certains d'entre vous en viennent-ils à ezali kosolo ete kristo akosekwaki kati na bakufi mpo nete bino bozali koloba ete na mateya na bino ete kristo asekwa bato bakosekwa te bamisu baza koloba ete kristo asekwa bamisu bazoloba ete kosekwa ya bakufi ekozala te
na 1 Corinthiens 15 na verset 15. seront trouvés comme faux témoins dans la cause. Soki biso tolandi bino biso tokomona na pe lokola tozali ba oyoyo bazali pe bato ya lokuta lokola bino. Po biso toyebi ete nkolo aye asekwisaki Kristo. Cette preuve dans une forme de raisonnement ici, d'argumentation. Nous sommes reconnaissants. Biso tozali kozongisa matondi na nkolo lokola nalobi yango sasa ipi Toutes ces choses ete makambo oyo nyonso soulevées à l'époque et que la preuve a été dite. yango emonisamaki mpe ezalaki makambo na solo. 15 verset 20. Na 1 Corinthiens 15 na verset 20 Bible elobi ete Kristo asekwaki kati na bakufi Comme le premier. lokola oyo ya yambo Endormi. na baoyo nyonso to balalaki Le premier. lokola moto na yambo. Des prémices Christ. Yango tozoloba ete oyo ya yambo ezali Kristo mpe baoyo nyonso oyo bazala bakufaki na Kristo tokoba na kotanga na biso. Na verset 23 1 Corinthiens 15 23 Chacun, moko na moko verset 23, na verset 23 en son kasi moko na moko na ntango na ye Christ comme premier, Kristo lokola oyo ya yambo appartiennent à Christ. mpe baoyo nyonso bazali katikati na Kristo Retour, mpe mokolo ya bozongi na ye. qu'en dise la traduction, Atako kobalimbola ezali kosolola na komonisama to na mokolo na nkolo son avènement de son nyonso to ezoloba likambo moko yango ezali olobaka ntina na likambo moko. Christ. Puis ceux qui appartiennent Liboso ezali Kristo nsima baoyo nyonso tu bazali katikati na Kristo oyo bakozala na ntango ya koya na verset 24 nsima nde suka ekoya royaume a ntango akozongisa bokonzi epai na tata détruit. nsima na ye Domination, kobebisa oyo nyonso tu banguya mabe. tel est l'ordre divin. Yango nde mwango na Nzambe ndenge Nzambe abongisi Kristo lokola oyo ya liboso mpe na bozongi na ye baoyo nyonso tu bazali ya yambo bango bakosekwa La résurrection, mpe nsima ya mila wana lisekwa ya bato nyonso l'ordre divin. wana ndenge Nzambe abongisi makambo na ye. Il s'agit pour moi de faire pénétrer dans notre chair, Ebongi na ngana koka kokota dans nos mières, dans nos... na elimo molimo mpe nzoto na ngai nyonso nous a donné ete Nzambe apesi biso liloba na ye mpe bongi na biso tobomba yango na ntango nyonso laissé balloter mpe tokoka kozala baoyo bazali koningana te enseignement. na melaki balakisi oyo ya bato mateya oyo ya bato Le dire vous-même à biso tokoki kotenga yango 51 de soki tobandi na 1 Corinthiens 51 la résurrection. na oyo etali J'y reviens parce lisekwa qu'il se passe tout autour de nous des choses. mpo nde so nazongeli makambo mpo nete Certainement. makambo ebele ezali koleka na kati na se oyo ezali kosepela biso te. Verset 9. Na Apocalypse 1 na verset 9 Que Jean témoigne ezali wana nde Jean azali kotatola mpona na makambo wana de ce qu'il avait à na makambo oyo nyonso oyo azalaki koloba. Apocalypse 1, Na Apocalypse ya yambo verset 9. ya verset 9 Deuxième partie. na deuxième partie Verset 9. J'étais venu dans l'île appelée ngai nayaki na ile oyo bakomi Patamos mpo na ntina liloba na Nzambe mpo na ntina ya litatoli na nkolo. Ngai nazalaki kuna na ila Patmos, J'étais là-bas. ngai nazalaki kuna nazalaki mpe na mbo na grotte wana ngai mpe nabikaki kuna Jean aurait été lui-même epai nini Jawani azalaki kuna toute l'Apocalypse. ngai azalaki kuna mpe natangi buku oyo na Apocalypse nyonso Et j'ai remercié mpe natangi yango nazongiseli nkolo matondi en ce temps. mpo na ndenge apesi ngai makoki ya kobika na ntango oyo C'était révélé mpo na makambo oyo nyonso oyo nkolo Nzambe alakisaki biso yango ezali kokokisa na ntango na biso. Bino bokoki kososola te passé dans l'esprit d'un homme. oyo nyonso kokai koya na kati na makanisi ya mutu na ntango wana De savoir, koyeba ete c'est là l'endroit, c'était là. ezali nde na esika wana Nzambe asololaki na biso Nous vivons maintenant dans mpe biso tozali kobika yango sasa epi na ntango mpe biso tokoki kotanga assister, et pas seulement cela, mais vivre mpe biso tokoki kobika makambo yango na miso na biso nyonso autrefois. makambo oyo nyonso Nzambe alobaki na ntango Le eleki cœur se remplit alors. wana mitema na biso etondi na bososoli. Dieu avait ses serviteurs Nzambe azalaki na basali na ye
Pe alobaki na nzela na bango. Pe na ntango yango makambo nyonso ekokisami. Ntango na biso ezali kaka livre moko ya pamba bato ekangami na bibomoma misambo. Kasi ezali buku moko efungwami. Tozali nango nyonso to ya kofungwama. Lilobo emonisami. Oyaka lilobo ekomisami te. Kasi ezali lilobo na bomoi. Oyo lilobo elobami. Lilobo emonisami. Pe komisami pona yo pe pona ngai na nzela na ngolu ya Nzambe na biso. Amen. Iloba oyo ezali koloba na biso. Iloba ezali eloko moko ya kosolola katikati na biso. Pe yango ezali kokokisama nyonso na ntina na biso. Liloba oyo biso na nzela na yango biso tokangami na nzela ya molimo. Yango ekomami na tango ebandeli banda ya na ebandeli mais sasa epi biso ezali kobika yango. Yango nazali kokanisa ndenge ntango ndeko Branham azalaki kuna na montagne. Pe ayokaki mongongo moko koloba na ye. Zonga pone ete ntango ya kofungola bilembo sambo yango ekomi. Mbala boni nalobi yango na ntango oyo. Biso ezali na bandimi oyo bazali koyeba te makambo nini Nzambe asali na ntango na biso. Bazali kobondela Nzambe, bazali kokanisa ete bazali kozongisele matondi. Wana ezali na ndenge bazali kosala. Bazali kopesa yango na ndimola ya ndenge na ndenge. Batei na bango batangi na bazali na malei mayele oyo na bato. Kasi bango bazali koyeba yango makambo te. Ngai na kosepela nazala kuna na Bethlehem na kimia. Kuna ata na mwa ndako moko muke. Kasi soki nazali katikati na volonté ya Nzambe, yango pe kozala lolenge wana. Yango ezali liloba na Nzambe oyo ekokisami. Yango soki tolobi ete yango ezali na ntina eloba na Nzambe, yango Yohana alobaki oyo nakoki kosala yango mpe mpona kolobela kosala mwa remarque oyo kozongesela eza kozongela biso. Tango bato bazali koloba tolobi ete ntango oyo bakake sambo ebetamaki wana mongongo ewutaki na lola elobi ete kokoma te oyo ya sept tonnerre elobi. Apocalypse 19 verset 4. Oyo ezali mobeko na nkolo kokoma te. Ngai nakokoma nakotanga ndenge nini soki yango ekomami te. Yango ezali kutu te na katikati na Biblia lokola eloba na Nzambe. Bonga nakoteya yango ndenge nini na ntina na yango. Kasi sima makambo ezali koya o makanisi ya bato yango ezali emoniseli. Nzambe abongwani te azali lolenge moko. Libela ta libela yazali kobika kokangami na iloba na ye. Pe akangami na iloba na ye na emoniseli oyo ewuti na molimo. Yango ezali kaka na koyokama na boyokami. Yango ezali toujours na boyoka na liloba na Nzambe. Wana pe nazali koloba yango. Prefere ko naza na ba réunion moko oyo ezali bato bazali te kasi tozala na kati ya emoniseli na Nzambe. Tozala makambo oyo ekomema biso epai na Nzambe eno oyo ekomema biso epai na Nzambe te. Si alobaki sasa ipe kotalelaka liano nkolo apesi biso koba na linzela wana pe nayebisi ndeko na ngai na ndimi biso tozali na eyano moko ete biso tozali kolanda nzela wana ya nkolo. Amen. Tokotambola te loboko ya mobali to loboko ya mwasi te. Biso tokoki koloba awa na komikitisa nyonso na nkembo na Nzambe na makambo oyo nyonso bambulu nyonso biso tobiki biso tolongwe na nzela na Nzambe te. Tobongoli mateya te. Tobongoli boyebi na biso te. Kasi biso tomemami na bozindo nyonso.
biso tomemamaki na bozindo nyonso tobulongoli ate eloko moko te kaka oyo euti epai na Nzambe. Bososoli oyo biso tolobi boyeba na biso ezali moke, kasi nyonso tozali kouta na Nzambe. Kasi soki makambo oyo nyonso euti epai na Nzambe yango esangani, tokomi bato bakomi na suka mpe na ndimi na motema na nga mobimba. Makambo na Nzambe yango etondisami eza katikati na biso, mpe kosangana kati na Nzambe ezali eloko moko ya motuya na ntina liloba na Nzambe mpe na ntina ya litatoli na Yesu yango kuna na ila Patmos. Makambo na nyonso yango ekomamaki na ndenge moko ya malamu na nzela na ndeko na biso Branham na komonisama na liloba na Nzambe, komonisama ya liloba na Nzambe, komonisama na Yesu Kristo, nyonso ezali kokende nzela moko oyo na nzela na ye Kristo ye azali komonisama na nzela ya emoniseli te, ye azali na nzela na Yesu Kristo te ezali ndenge wana te. Kuna nde emonisa ezali kobanda, emonisali ezali kobanda esika wana yango ezali komonisama d'abord na oyo ezali komonisama ya nkolo. Soki Kristo amonisami katikati na biso, ye amonisami na biso na lolengeni te, biso ezali koloba katikati na liloba na Nzambe ete ye azali lolengeni ni ye azali, mpe molimo ezali koya mpe ezali koya kofungola biso yango, mpe biso ezali komona kokoka na liloba na Nzambe oyo ezali emoniseli ya nkolo, ezali lolenge moko mpona makambo nyonso. Bato bazali kotanga ata mosusu na oyo ezali motelemeli ya Kristo mpe bokanisa bino nyonso. Soki tokende na Afghanistan na Tehran to wa baza kolukaka antikrist, bakoluka bisika nyonso na bamboka totangi, kasi baza kobosana epai nini ye azali. Kasi soki biso tozali katikati na liloba na bule na oyo nyonso oyo liloba na Nzambe elakisi bino, elakisi biso nga koki kotia yango meme na mi mpe na koloba teke oyoyo ezali boye to ezali boye. Bato nyonso bazali koyeba epai nini ntango liloba Nzambe ezali koya wana biso ezali koyeba mpona yango ekokisami katikati na Biblia. Yango nde ezali na ntina na yango liloba na biso epesameli biso mpona tozala te oyo toyebi koleka bato nyonso, kasi tokoka kososola oyo ezali solo mpe tokoka komona oyo ezali bokeseni. Mutayeba motelemeli oyo na Kristo. Nzambe apesi biso yango mpona tokoka kozala na bomoko. Nakoki koyebisa bino, nakoki koyebisa bino ezali mpona boyokani ya mwasi na libala, mpona baoyo nyonso to Nzambe asomi na makila na bango bayeba ete bango bazali baoyo na ye. Kasi toyebi ete Moyina azali kozwa eloko moko mpe azali kotia yango na ndenge na ye, mpe azali kobongola yango lokola Satan asalaka on examen na exatude. Na biso tozongisi matoni na Nzambe mpona liloba ne na bule, tozongisi matoni na Nzambe mpona ezali komema biso na solo nyonso. Oyo atangi Matthieu 28 mpe azali na emoniseli te, mpe azali kozongela kaka ndenge ekomami awa ekomami boye, mpe atelemi na ndenge na ye. Kasi ntango emoniseli ezali koya tozali komona oyo ekomami mpe molimo ezali kotambola. Awa ezolakisa biso na ntina ya kombo mpe biso tokotambola na molimo mpe biso tokomona ndenge nini pole ezali koya na nzela ya solo. Ezali kaka emoniseli kouta na Nzambe epai nini molimo mpe liloba yango epesami na liboko ya bato esomami na mokila epai nini Nzambe azali komonisama
pe azali komonisa emoniseme oyo euti epai na Nzambe pe yango evandi katikati na liloba. Yango ezali komemama na liloba pe ezali komema biso na lolenge wana kouta na Genèse tina Apocalypse chapitre 22. Bokeseni ezali te. Soki bokeseni ezali, yango ezali na kati na moto na yo. Yo ndo ezali kondisa pesa bandimbola na yo. Kasi kati na Biblia te. Kasi kati na Biblia nyonso ezali iyo. Pe tozali kozongisa matondi na Nzambe te ya liloba. Po ekokoma na ntango moko bango bakomona ete kozala pasi baloba oyo na bule na 1 Timothée 4:2. Ntango yango nde ekokisami pe bato bazali kososola yango te ata ba oyo bazali koutilize mosala oyo na William Branham mpona ntina na bango moko bazali kokoba koloba kaka ete na bato profete asi akufi kasi nkolo azali kokoba mosala na biso mpona bango ezali eloko moko ezali normal mpona ete nyonso to esili bango ete Paul mpe akufi pe liloba oyo alobaki ekei wapi ezali sikoyo biso nde tozwi mosala kasi liloba na Nzambe oyo Nzambe alobi na nzela basakoli nyonso na bantoma nyonso yango ezali na bomoi kolo azwi basakoli na ye matikeli biso liloba na ye pe liloba na ye ezali kowumela pe wana liloba na ye ezali kowumela kati na biso pe wana biso tozali kowumela na liloba wana bonge te tozala esengo mpona ete soki biso toza na bato oyo tozali kokanisa lolindenge na bango biso tokoloba nini molimo na Nzambe ebonge na biso ete tokoka kozongisa oyo deja si apesi biso oyo nyonso to Nzambe apesi biso tobatela yango pe biso tozali kondima yango na motema na biso mobimba. Amen.